Je suis là comme télévision chaîne SPD Sarabino to pesi nombo temingi partout bozali bozola na biso na baitando ikia na bino na TV na téléphone na ordinateur merci na bino base toujours tant to base déjà bomo na ketozana seconde hiver et da partie oyo SPD Sarabino a na je suis là comme télévision et puis na je suis là comme food et da chaîne oyo ya kitoko ya wana za kombo ya papa na biso évangéliste prophète je suis là comme food et puis chaîne et da je suis là comme télévision. Merci Nabilo Noso Bolinga Rabiso. Toza Awa Wana Pasteur John Toli a pété. Base toujours. Alors, Lelo, Teo Kolobela, Toli a pété. Yé Topé Saramiso Matia. Toli a pété. Wanande. Oye Kota Mito Moni Miso Toto Sala. Mikoleleki Nenge Panzani. Nae Bisayo Tolemina Bapel. Nabato Bazobe Rabiso Papa Kelina Basim. En tout cas, Biso Tebi, procédure Tolekaki. Poto Meka Rouswaï. Alors, Lelo Tozana est sur le plateau. Toli a pété. Pasteur John, n'a pas sur moto. Bonjour. Bonne santé. Très bien par la grâce. En tout cas, merci pour la toli oyo pesara. Biso ezo panza na mokili mobimba. C'est ça. Merci mais lelo siko to zongi lisusu. Biso to pesa thème. Ba tu déjà ba panza biso déjà ba biko sekalanga ona ko yo ko fa na plateau o na ye aussi sipeka normal. To sekara oui, mais toli pe bimaka na kati wana. Lelo sisi to ko partager na yo. Bane yango komi na suka bato bazelaki misala bazili bato bazeli boye pasi na pasi kongo zokende kaka na pasi te kolobaka bongo te bato bazeli misala te musala bazeli yango lokwa na rabisi te jamais musala ekuta mutu na rabisi mema yo bapasteur misa yokanga très bien omoni mutu même mpo matabisi ezaka na procédure obisa telemaka na nzela yo fo tika ndako ya na arrêt. Voilà. Yo nde faut que na arrêt za nini arrêt za compagnie arrêt za kopo yo provoquer ndeko nanga nazo bano makama mikea botika kibo mwana ya kopesa vie faute na place yo mndo za na faute. OK. Wana tana mutu. Même procédure ko kota lola. Ezana ba procédure moko soko tosho ko kite ko memona danger. Voilà. Batu ba kantika po ke li faire faut simba kisha muneno tamba na mutu lo kwa kantini. Voilà. Lisu musoko sala izanga kile bato moni pamba loko eza lisu me kocho li fait no. Yokanga très bien. Très bien. Oya voyager poto nzela makolo na ya soki avion na njiri nyoso bakomi poto quel que soit trajet nyoso bokomi. Voilà. Yokanga très bien. Ba tu faut bayeba ke vie ezela ka mutute. Nzoto nayo moninga. Ngana nzoto tozami balé na moko. Nabite so ezokende. Nzoto nayo boza mibale mena kata kando moninga so na binga seke mwasi mobali mutu nyoso aza mutu ngana na loba kati nde zoloba ponzo te memi yango. Voilà. Kati aza mopaya kota yaki na yebite me kota kozonga balakanga kozalola to lifelo. Nzoto ngana lati eza nzoto eza invitation meminga na mukili pona répondre ngaki na za awa. Nzoto yango moko ekolaka. Soko zo kolo zo zo mayeli. Yokanga eza na place musuba kolakisa oyo te yo moko za yo en charge tisuka. Très bien. Toli. N'habite. Très bien. Parce à Congo, ils sont partout dans le monde. Bamboko mona kabaza bien. Moko te batikela musana ndako lokwa na Arabie Saoudite na ndako lokwa taxi. Mutu yo moko bimaka betele copie na vicha moni clearance magique kimi afandi à l'aise. Attaquant à Chebite. Olaninga très bien. Voilà. Attaquant nanu à Chebite. Azaka laisse une équipe te. Suka fa chabi moteme ki ekita. Voilà. Oyo bazo mené asakana kana bale po déjà na Marco bazana 2-0 avant, il avance. Très bien. Oh bazo pour la baninga ka match si la bongo te bazaka pressé bazo sabi. Voilà. Ba patron bazalo kwa bato bazo mené 5-0. Ato kutie na bara so mela di bouteille sa bongaka kala. Ba bola bazo kwa biso oyo. Tozo pour la Nathalie âge la ti lokola match comme na 80 40 minutes aussi là. Ni nyonga na kosa na zong sabi po fala na ngezo ezonga. Voilà. On a biso technique de guerre. Voilà. Yokanga très bien. Nzambe na kopesa effort nani. Mutachanga na mukili ye. Biyo mananga na lobate mutabombanga ye. Quartier na fandison na l'équipe sanga musapi muibi quartier ye yo. Ça vous comprenez. Moko remarquer na zalaka wa mawanza meso bombanga. Voilà. Bato basambelaki na butu na matoi to kende ba prier na butu. To koma na tongo moko akufi. Bon. Bango baselanga na da epo biyomeleka na zaka muibi ya quartier. Très bien. Vous comprenez. Mais liwa na baselaki lelo mawatro. Et raté. Yo kanga très bien. Ba finga nga na zaka na kikuku. Voilà. Motali mwasi na bana sa alliance me matame fimi na na litoko. Bon. Yo kanga. Balama na nzungu areshona ma famille bana basila nzoto.
tozo makala baninga tosengana makala kopepula misu pasi me bana bakola minene. Ah, technique. Avancé. Bon. Au cours complet. Yoka makambo yo. Ndanga bien. Bon. Tata moko na misa bato mono ndira sila nzoto likola pia ya piaka. Oye nanda ko tali mosina bano pesi va valeur. Bon. Omoni baku. Très bien. Yoka nga bien. Otali mosina tongo ndenga lamkelongi ko nyefu ko ndira ko lamba te. Otali banzungu na mbabolo ndire belle sakate. Bon. Motali bana santé ko kamwa. Bon. Vie eza positif. Ko tala ka place nzoto memi yo te tala ka makanti ko to ko suki sa yo. Bon. Conjoncture me makana nzoto. Congolais soka moni nzoto na place olala kana elamba cholimu mutu. Or nzamba batela ka mutu makambe batami na kati. Soko zana ba difficulté otali nzoto na bilamba okoka somo. Kasi kwa nzamba lingi bango koleka yo. Or ngasko nyango so chaka na se o eza entraînement. Bon. O eza entraînement. So moni difficulté ok simité entraînement. Kolenga na tena ki entraînement. Otango bana babandaka premier primaire comme à l'université entraînement. Musande sko so classe ici la côté Musande ko zonga nzoto e bandi. Bon. Ndenge pe piakera ça. Ko tango na kenda makolo na ba compagnie ba zwanga ez entraînement. Tana ko kota na timu sala ba sans frère bandi ko ya siko kimoto eye. Bon. Yango moni Alex Kabiso na nzela pasi poto so mayele. OK. Ko linga vitesse ite ken tout en nzete tambola kana frère po tele makami mingi ça qui raisonnable trop makambe ken malembe. Aussi sambo. Oh, cours sérieux. Yoka calculer. Ah. Soko yebe za na puite ko mema nzoto mbangu te. Ah. Ko beta masola pasi na baninga to ko samba yo moko noki. Ah. Lo baka masola frein. Ko saka bango ke na ndaka ba dépense belete pona sala mbongo ekonzo. Ah. Maso abeb saka mbongo soki yinda ji téléphone ya pota ko tinda na yangola. Yo soki yindi ko simbo penga na nani? Yo saka pe na téléphone malonga to ko simbisa. So po simbisa ke libela. Balongo liga sim. Yoka kuro. Ngamo na zaka pia kana mema bilamba na tshela motema na tombola ndaka noteka na kowet. Kowet matete bala nga tomone eloko malonga awa te. Na zonga na souci mais la mana tshela motema. Ba mone eloko ozwa te. Ah mangana ebiso volele. Ngamo na ba filme. Tala. On bela ya, obibela on est fait. Azolo bela yo polele. Omoni vi. Bradi soko vando moni lipa kona kwa na yo fanda kanye. Ah oui. Ezate ko pile bo bazangi. Ah. Nzamba ko tsa ba entraînement o église ko sabiso ke yo lisumu. Voilà. Et yana makamsu nzamba va sala faka usolo ko elamba na singa. Elamba mai balata ka to maloko mutabeli mutu. Ah. Vomi elambe ka ukamere pasamate lata. Ah. Ke elamba na mayo nazo betelo ba dossier. Très bien. Ah. Batu bofinga ka batu bazwaka fi. Ah. Ba bobo men na lo bano polele. Très bien. Kozala mama parti prité. To mona ba mama na ba famille belé. Bazwa bana bango ba somi bana bande ko bakoma boy. Ah. Bitinde belé me kolia muke. Olala kana salo ba sisa ka TV ti 1h mais 5 bala mukaka liboso kata pongi la mukako komba. Otigana banyongwa pongilo kwa likeni bapanyo soko panda foni onimba wa yebite talando kiye yeyo na pumbaki wapi pongine katana pongo yeba o kuru mabe hein yoka ba seria wa bon tala on a betre ba dossier la parole de qui tala soki pia kele ki okozaba na lo bana polele oui bakamna terre bato kompenanga mabe na lo baka makambo eza simple pesa yo raison ko linga ba justifier yo te yo nde kolo yo ozo mona ko betela batute tala kana na za piro betele dossier ke bana bande ko kenda ko tala bango bazana mbongo ba pesa ko copie te balinga ko tika laka pona fufu bongo batinda ko mingi changer dossier sala ila match na kota i premier mi-temps moni koto no za passe tena ke non na 11 ko bisa entraîneur te yo nde changer poste na terre entraîneur zaka to gagner na yaki étudiant tango esimite na kobetela nzambe lisilo te na komi na ngamuta kwa ya kwado susika mbonge bima bana bakola très bien où est le man yo ngo changer poste zo na église oh nzamba changer poste na menanga na moni numéro 3 esimite na ke na attaque bolole oy bisote azo betela yo asa takinga na terrain azo siaka résultat ebima chandebi alors ngata na ki Angola na ke lufu na ke wape talibino te susika bozi nangi nanginda ko
comment makambo etali kobonga nanga fana question na prière nzambe nanga tana na komi soko obeli sala prière wana portion la personne la mga na tongo nzambe merci po baninga basala activité menga nzambe mobimba côté na kokene nzambe batela makambo etali ni pa côté nzambe na prière te wana nzoto ndebi ebima bon yo bateya yo goyo matin na bina likolo wana yo osameli la ka misala molila ba piaka likola piaka na ba no polele na vie soko za positivité okufa na nzela oui soko za piaka ko finga batu na famille pour la tesoma ah oui ngana ko bele soma liko ko finga te nanyo ba finga mingi lituto ebima mutute toke tokoma ya ngashala nje na le bele polele wana ba polele ah oui et puis soko za mutu moko za kapiaka piaka za mbongo te mikolango longola lo fundi poko kufa ya kotala miki tisa to moni mwana mke na nguba senga na stratégie pa personne ndamba pro ko seko za jogo yo dundaka mela mai nga piaka na nga na monaki baninga balinginga te na komela ko mipesa na bana yaya so na ketala bango na sakana na bana babili yo pona yaya tali penda lingi bano mona kabotela noko mai ai yo zana mwa classe otanga misale ezate baninga no nyonso bakima yo likola kosenga oketala ser na yo azana mwana azotungisa ye azolela yo po vandika wana kwa étudiant akopesa ticket botole mwana maboko tambwele opanga mobima ningisaka ye asanti kende konanga zana affection abana mwana kama adudu epesa na noko secret bon obani opposition yo bolole yo naza clair yo ba stratégie te yo ko fa aussi makamba classe ezangiso misala likola français ko sonyala mboka o memiango tipa ser ozo fandaka na ko budi lokolo tanga ko leka bokilo mo pese mbote na respect ezate bolole nyama ngai te nga bo frère nyonso azale kinanga soko bala sai nanga lokwa na ko dame fona pese lokumu bon na ko kumiso 5 fondero postila oh oui bon frère tout na mingi na famille wana soka lekaki sokola aya solo atika biso tuna batata mwasi kaka yo komona ka mena sakande rare waka na suka okende te ana lukelo ti tike ebongi ozo mwana document opusi ba dossier so area zoleka zo mwana na ye wana lingaka mingi sakana kana ye tanga zo simba mwana mingi amutalinginga mingi yeyo na obetro ba dossier omona ka soka leki bochele no biloko ko ozo mele be ponani ozo ko pan c'est na lokola yebi alinga freiner je parce que lokola si boboto pa bokilo ka boya mananu ye bon sala to lira kana miso bokilo pata la soba chelo muke bongala bakisela ye yo ka dossier yo au cours complet wana ndeko na komisa ennemi oh oui yo ko bika kota bokilo bo frère soka yambio na sengo chaka mingi ka na kidi bakutu sozo balingali azo basai no matisa na mesa na ebo sangana ya ko ka soni po za bo faire otikolo mitanyo nyonso ye baba kuro yo taza seka ona lo baka soko yoki oui bradi tozana mukili moko soko sakana ko kende cimetière mbangu bakosa di suma njoka satanga na cheo ka te oh oui sata sala masuma comme soka atali même moko regretaka oh atena noko banda tongo tipoko ngulumi na nzala otambo esili okomo pema lokwa contre ta ozo pema resort ebele lokwa na bomboni bumeke mbangu pema tkai muke so sata sela kanga su yo sata so mona ka mitifa pama na place ko kanga ka to lukata ngungi asi mutu to betele maboko bolole yo bobi makuna ba frenenga sata zo tabana na frene yo conseil na loba attaque kokota makamba sata mingi na mututo mona vie pété kende to koma oza mbiskada vie soko sambela déjà komisi nzambe toke we koya et puis moi na nzambe soko mekamita lipamboli mo ya ezate oya pia kaminga za kwa jogo ata match bandi te bakana kena ba défenseur maintenant no match bandi te joueur ngoyo wana soko tito buka alors ozawa komiti ka popola changer jeu bon babiso na betolo dossier et puis quand ça que sengo te soko za piaka okotia ntoto na goigoy sirikela ka ya falere koka oh mo fanda bana ba idée masa nanga Paul se simbi ntimba kenda ngola zongi na raison masa nga kenda kinzela ma azoteka bapanyambi sa jimwa aba abali bongo nga kutu naza yana bango na kofanda beti wapi to mo kela falere koka
oyo eza bacour ya sérieux oui makambo sa ave simba fo nzambe ata nanu yo akoki to te afe na lipango ena ata na zoba oyo asalelaka ye nini okotikelaka kobetelaka bato masolo ya pasi lokwa moto liboso akelela nde yo epui bato ozobetela masolo bango so basili nzoto neti yo babombi dossier na bango ozolivre ya yo nao bana polele apo batongi yo kotonga ya koseka nazobe to badossier tala brad bato omoni basepeli yana makambo bamona bakobosanaka yango te ti liwa ata akomi na poto ata akomi na ndeni baso bakaki na bandaka boye eloko ebomaka biso totikelaka bomengo na biso bato na mpasi tokopesa ngo nzambe nzambe soki ozokemba soloko bato na stratégie ayebi mpasi no koleka yo kopwataka mpasi no te libosa bato akanisoko neti okonte na bato koleka ye orasa na yo tikala bongo mpo eza bisengasenge ebele nateyaka original zaka moto ya stratégie ere mo otali osengi ere mo kara ere moko esala baninga babenga soki te tika dini te sala nzambe azotala moto esprit ye na tia bango lokola baninga abombi etoke omaka fo koma paleki ntwamina kope ye asalaka ntango ozosonga mpe pire mo bokutaka yo kuta koloba te amasananga kala te zota boro futa tike $5 2000 francs te sauvé atali constate nani esprit na yo opanzani te tongo tipokwa mais yo kobima na tongo bando poata masolo ndako na bino pa bamasi bakofinga bino te nde masa nanga lukana nga 5 sachet biso balambi te lobi ka modèle lobi ke lobi to soleil na makama match na kelaki na damaki penza te petit nanga vidaki tout ozoteka position quartier or batekisa so bayiki kofinga mkobo so na bakosongisela bino nyonso kosala eloko te kontaka na kolo mokili yenda kotinda bato bazala na yo mutu moko ta daya place bato baza amoko eza bolole freinage mosusu tokosela lisume eza nde yo ndo olingaka misala te oui kopera ye naala bano polele très bien vifos esprit penda so mbongo eza te mema nzoto na économie okombana nga très bien mema nzoto na économie brad yana makambo so olingi osala boya tike nakofuta tike te okalkulaka ndenge 10 000 yango ebimi otali sikoyo jedi ndenge otyolamaki na nzala otamboli ti masina pa ya sofi pa tyelo badi siko badi yango pa tyelaki otondaki to renforce kaka na mai mpe songiso malembe biloko wana fe tikelaka na motu lokola nostalgie nga mpasi nyonso ekutaka nga nakomaka esprit mabe solo mutu te selo nga yo mwe nakoma kopimela nga makambo so ndire mutu mosusu oui nake we $40 rien nakosombe okiaki te mais na lere apiaka na bai fona changer kiaki oyo kisinga soni mingi mais $40 emonani nga bi te bija kobanda vi yango oyo esprit mabe ekoti oyo akoseka se aseka nata position vi eza wapi challenger wana bobebani suna nzoto nayebi so nabebana na nga ta fois 100 soki nga moko nayinanga bongo yo nakoyina modele nini soko oyebaka te naolobela yo biloko mosusu naliesanga soko omoni bate olingi yo te nakota bamalewa moko soko omoni okopike crise mais naa na mbongo naokalike siko naashi nanga ba 35 ans natambolaka na ba $15 mpe mpo nazwa $15 nango makambo nasali mutu musala nakosi na mwana maladi papi yanga mbongo noki yoka bakuro so ntango osimbi mbongo ozotasi ko misala osaki na mbongo ebalani te okoli mingi mbongo na maboko eza te so ozotambolaka na nzela bapecha mike balangwaka babana bambongo ozotya lokola ekonzo mesha nini okoya nzambe alinga bango kolekanga nokoyeba makambo nga namona naloba na yo nga avana kende eglize ya nakomaki da esprit baro esisinga mbongo ekolisinga mbango ebendi nyonso franc main so basombeli nga te nakomelaka te ekila tobetelo badossier tala mateya oyo soko oyoki fo fungwama koya bebe te bakobongiselaka vi na mutu te bakozela ndo samba bongo batyola nazobetelo lisolo soko oyoki nga bandeko no moko propre likolo apiaka batongako libanda bongo bata libanda soko pwati lisolo bakobetelo ndenge nini koyeba ebembe nano batyola bongo moto akotambola vraiment
okuta kenaye nazobetelo lisolo bazojije na pesa kokunda moto modele ebanaki bakundie na kinkole mais saka basi bakundaka bato bakunde wapi mokili ekomi na parti pris sata atomboli mabe lokwa fulufula masanga na volume kala ezali soko okufi mututu fo azwa susi lelo soko okufi batutu baza na posa batala nani olataki nini serkei nini famille nini morgue nini naolobela opolele so oyokinga soki ebembe kotete okaka mawa mawa esila koteka livraison ya makambo na bato te ata lupango ofandi baceli biloko mokolo moko solaka na réserve kobetela masolo mobali no apiaka mpa bavoisin te okolivre yo ondimanga lelo te mpa koyokanga merci vie eza courage toke tokoma eya na mpasi mosuku koloba te na soki kofuta obia na putu très bien soki oza na mobali ya challenger yo mpe koma challenger mobali asimisi $100 ata alobi te talaka abimaka na ntongo ndenge nini ezongeli na ye talaka chemise na ngai tricot lipapa na kete osantike nazwelaka mbongo wapi ata nalobi kopi te okotimbela po asaka na biro te mode ya makolo ayaka na poussière okomaka ye moko frame mama ngai aza claire naolobela polele brad nalobi na yo yana bambongo mosu omoni mobala ye nango afandi keba soki mobala aza soki asengi kiti aboko kota na ndako parce mona molungi auti libanda so akoti ndako ndiro ko etufe asengaka kiti tie libanda so amoni meta baluki na coin pembe na coin otuna ete ero na pema na po moteur chauffer mi akaluka mi pembe na mira cha mutu lokola pemi et puis efande na kofanda tout te fatenga misalo kolo mingi pe ngonde tamboli mbango azo chauffeur kwa joueur abimi na la match ero na tikaina les kaka malembe ko tuena kuganga te kanda nzele ko zongela yo oboma libala mbango ero na tika ikali ma se refroidi ando balsa mutilo kwa mutazana koma nana lekia koma na kayemoko Marie yaga asusa kana boy na musabi abudelo te azongsi na motel ndenge chauffaki mbango mataki ngomba saba chama mai mutatamboli gare ti matetameli ni secret akanti 20 minutes nyonso kaka mpo na omoso omonaki mobali atembe yeyo bongo ntanga azopesa mpo kende wenze o moto telema esika molaya ye makolo esika pembeni ozwi moto mama ta basi boboma mabala mama boyeba libala bon kala ti gare nga mona oresone mpenza nauti gare timatete na ye makolo ye kaka awa pakataka 4 balabala asengi moto deja bakaki ebai na motu mpo na ndimi te eli libala bepreuve na nga kokoka te nasa motema kaka mwasi azokende ozoningisaka motu na fute nasali esheke faki nayoka dudu pamasa na nga bordo alobaki vraimen naloba na yo so oyoki nga original koma mibali misusu emoka nyoka mimi bazotombola mwasi era alekaki na pasi mwasi abombaki esakuta aloba mibali misusu akobota nomona makobeto masolo te azoka soni po yo olandi ye soki aeshue yo mpo oshue makambo mosusu azosala yo kaka ye mawa mobali soki alakisi yo mbongo kolesaka baninga na yo te bakotyola ngo yo osalaka makambo bomba kokendaka wenze na baninga te so bana mbongo malunga bakoseka nzungu na yo yo kosaka na otana mutu mosusu keye na kitwamina epuis piakela kendaka wenze kati te misio ezaka sheke kendaka libanda wenze bandembe elala epola sangisaka kosoma makala makasi te soma makala poussière kendo te mami kote bakami euti lufu yebisa muchunga zoelanga bapoussière wana soki akombeli oti soki opeseka 6 kotyeloko ya boto ondire 4 moto ero ezwa na nzela soki ndenge eza te luka dia mbabola na nzela nini libende mo befrenaka dia makala ekota te mpe azoka dia moto bima yoka liboma na nzela mpo liesa ndako mobala monake mwasi atembe yeyo ozwa logiki ebongi mwasi ake wenza azongi makolo poussière ube makolo potopoto ata na elanga adindi mpo na koluka amoni bakoni wana na madesi mobali alobaki ebalani te na makala nzela koleka banzela ya prince te leka banzela ya kati omona banzete kweya kangisaka bakoni ebibi mbongo alingi osomba makala ezongisi fufu na nsima wo likolo emati mama bate yo challenger yo bende gouverne challenger
Challenger moi s'il faut comprendre kaye. Attends na 4 ba personne na telo 3 parce que to soyi na masolo mais côté biloko bomba na ndaku. Oh, na soyi na ba onde na masolo. Ils comme biloko. Ça c'est quoi? Basukela na masolo. Au cours de 2024. Soko yo kinga di ba noko umela to wala kia la cité mobile ko tamba na moté mondere sanduku. Bon. Moi si à challenger faut taka mobile. So moni na komi pressa que notika ba camarade c'est qui fait freiner moto. Bon. Pandeko tokende. Oh tokende ni masoza menti makam yo botel ande pour Rwanda. Challenger. Tokei. Moi ça te me fait freiner moto ko sabi moko que la match rose kombo libéré. Wo. Moto ezoko ma pio na miso na ba mona ka ba mo. Nga mona biso tokei. Ah. Po ba tya liga na moto ba moni moto ekufi. Voilà madame, très bien. Car vous avez parce que madame beaucoup dans le cas et bon OK. Voilà ngaka baza pressé. Et alors tous les cas. Indice na bimate yanga pe bima te. To batay dossier. Yo, ba kena fuite. Ala calcule soko yo ki amo bimba. Na zo bete ba dossier. Ça c'est qui? Nga soko balinga fana balo fosa. Nga pera no kaya wifi. Tanga ngona ndako lokole ntero soko kokisi mokuzuli bal. Ah? Nga chaka litoite. Oh, natamba kana kayo kama tanga. Kende kokisa. Soko simbi yaka. Challenger. Dazo seka. Kozo seka. Pour yango yo. Okutela mwasi. Oui. Osebele. Sokana sepeno sangoni bien ozaka yo. Yo kanti numéro de téléphone baka zwa. Ma kende. Kendo ta na adresse na naka na numéro a chongo e oh so c'est belle banda chapitre 1 poko mana 8 muso mono ma miseki ekiti oleli ni les bible obonga ne motema miko tala seki challenger oza course oti belge attaque ça qui amona comme la répentez-vous. Verset biblique. Comment on a comme ça au talon n'ingisi mutu. Fufa mobile ba toucha gâté so ka pesi permission te. Bon. Ko pa mobile te ça ko pa na lupango bovandi bata quartier ba simba ngo te ba komona mobile pepele. Et ba cour sérieux. Oui. Nzungo bolambela ko so mobile azaba mpoase ba fungola ka tata botaka te ya. Et ça ko fungola nzungo muninga bo so mona ndako na pete. OK. Boye ba likambo te. Très bien. Ko za cour sérieux ndoko na braso ko yo kingo original. Yana makamso ko sala ngote mobile no soka ye ata bozaka na abonnement botala ka so batu baye tata filme bo pesa priorité na papa leka bo bongsa makolo papa le ndele cortège mo compte mais yo mobile ye azokota niko tala mobile akota leki ofandi nye moi ça m'a pas ça so na mobile tala papa ça nanda soka futi nyongote o sambisi mobile ka futa ba nyongote o monite ndako bimi pete or moi s'il faut le mobile na diplomatie mobala ta pesi mbonga wenzete soka ina poka bima mesa te ko ganga teke nzaleza yo bima na stratégie ke pa ma dudu mwasi ya malonga so isaka batunyu so bateka kana bien pocha mitamu na kodefa awa OK eza fasi mwasi nyo sa teka kata so ni so baka ma filo na longola ka yo kotala ete tala mapa so lingo sirika ya zakana mapa ma filo yo angani te tuna mamela ali na ngoki yo na ma bodwe Pona bige bino ne boteka so na rate makambebe ebebi bana bakokola wapi mais wateka kate bo swana sakani kangisa e sakana opianga ni na beto ba dossier donc yoka intérêt la réalité na ebisi yo bon moi ça les comme obuli soko chali te ya kaelo kwa na classe maman oza cour sérieux balinga na tatonaka moi le pango to fandi o kama kata boya le pango 3 personnes ngaka le pango 8 personnes bon pas que soka lambi te baninga ba kolamba ozana gentillesse ba ko chela bino mali peka fana ya dana kuti bana basi batonde na biloko bani ya baninga eza boete et alors moi je abala ka mobile challenger faut ko la mutonga yekola ko kanga suki po muninga tanga zo lamba ya mama ko fundika e ero zo fundika bando commander na mbimbi na emoko zo sakwa de role e ma dudu bachaka mungu aboete sele kitama mai ne boye mwana suka tinda sani osali dero soro ko bike papa bazala ka pona ya libu ata ba kosi biso na mbisi mesu bole ke bele po fufesi esila ye ba terrain
napesa bino secret ya Congo baye bakoma ba goy goy soko sakani okosila matama loko kotisana o pays te biso taba tanto to miki ya meto tala Congo eza ko to termine na zero faut forcer soko sakani okomona bando kimona batu nyonso ko sumbi pia kia nyonso so bamone babata makaka nga sana telefone 4 na babiparanga te nana kobengo oza pia ke azo so polele soko yokinga taka na lupango to vandi wana telefone me mutazo benga abenga mamalu voisine moko lupango pa pesa rapport mais oza telefone ora bengo azo banga yebisa John aya jeudi babisanga lokwa sangwa foni babenga na ndeko na bino abio ke jeudi nimero nango eza nango boyoka soko oyambi alo abika oya jeudi ali okoti ba dossier ndo moninga kuta lune vimbaki ifalaki abika yo mutabilela le ne va le pas mutu na olobela yo nto so na okosa na obe to ba sérieux problème brad pays otoza eza pays moko sala attention oui olingami te soko zangi 100 francs okondimelanga lelo te pia kango ba mona ke umeli muki omona na ki yaye longwe ba komo bengo na kombo oui soko yokinga mwana ba tala so ba memela ko mwana potika ma 100 francs fufu koma pia ka longwa musala wano mwana soko zongo kutena nye bakomo kosa tonga to longola lokolo yo moko longola sambwe yomoni camarade na liboso musala kopi nyonso tya mutu sans frais zala soko za na 1000 francs kilo goya otango tanga te soko za na mbongo bako pesa valeur oui so yokinga oui naza clé même l'église au moins na te mutalo baka français mingi ba pesa ke ba poste ata prier ka mabe frère qui prie tu vois Seigneur il ma ça ba il est très grande boye ogoyeba po nje babonzebele na le belo tala soko yokinga na so ba no pété ndimelanga mon frère toi na pays moko soko c'est la ba kabelo na batu to c'est la batu okokufa kotala yo moko lokolo za forcer et simba te kende lelo ko simba to be ko simba to bokune ko simba mbambe futaka oui soko yokinga ko za kabila la te batu bazana 1000 chance bana basi moi ça ko zanga tina kutala mobile moka linge ba nyose mobile komi ya ye yo mobile po bimata na 1000 ozoli wapi soko nyoka mina na musala sakana très bien alors bela polele o mboka te tambola kana kenge mais maka pia na conjoncture ko sela kan joto makama minene te soka rembourser ote OK yo fandika be babengo na banoko o bateka kilo pango moko be mutu $50 $50 ozimo ngocha masako na kicha baro ndiro renye to yebita ko mono prêtre ngate muna luki elongi nanga loko ebia na famille bakabeli ngambo ngana lesa kanga soki nzote bimelo ken ngalipa so na kele compagnie bazinga na musana sana po futinga sengo yoko senga poto nyoka mina na yo tomata moto na kotemisa moto tokota malewa tokokota chali pa mateka na kocha ponzo te nyoka maki to futami na kena kwa bazinga te na zo na ndaku mia na ko beta kakisko ndenge longi nange yebana na ke dotali sanzoto na keno makolo tibumbu ya pesinga fufu moko beloko ya bana na tikelinga et puis na ko sengela ngo pilipili ata na liaka te po sentike na lingi ote nzoto cha pilipili bele ko na liaka penda azo nyoko langa yo muto sombi yango wana molimo ka yo muto sombi yango ayedunda yo ka kuro e po longi ne yebani alors na ba no makama mike oui il faut revendiquer ka droit biso tu basumuki bon to bete to kokufa na life na lola bato bakene kuna ka batu mais mukilo chaki biso yango ezo simba tende ndenge ni nazape goigoi te bango balekinga nani et alors faut réclamer et puis il faut réclamer au moins nzamba kuta kotina pambo anja talika te prière pende que moi bien joie ça au prier bien ma mais yo que église ka kolela on dirait passer à kufa na misuna olela ni batu kutu bake bar ko si samboko bazo sepelati ko tinda suka yo ke église bana ba nzambe merci na komi dimanche bilela lela obando funda kanzambe obando funda bato akarke nyoso pa nzambe ndiro za kantkete na bango tala bana mama mi baki angola we yanga bazaka na ndako kama na ngata mombonga baninga mapet yo ningo teka batondole pola bato baleka su tondole te kachelo pe muta maladi azate kena ngona zamba mama mama teka lipo liyo tondolo nataka batimisu ti
Nga saka mombongo aninyo. Yani. Ah tika. Yani. Yo so fanda tango ti poko ata 200 francs tekite. Oh. Bando ta biloko zo te ko ndira mfutema. Bolo zangu. Mama mboko ye. Wako wakanza. Loko wala yaka ye mtasali loko. Nzaka ne ba mama na fobo. Oteke loko na terre na te. So malamu nanga so na oteka biloko kolia na ningake tu la ponga moko na sirisa. Oh. Bénéfice ezati. Nga bazwanga nateka poso na kwanga natekaki te me nasisaki mutu ana mbongo amoni ye ochamwe ngabi na chamwe te natamboli mingi basombi te pardon ndoko futa nga yango na dame mama inde boye nga mabeza wapi toka na $20 na le biloko $8 mabeza wapi mama alela toko kwenga bitoko kweni na le salaire nanga na le ayota to kweya nasimile kote na yo nasimbi kote na ota na lende pa nanga kuna za mtu mfona lia nyoso ngwana mombongo challenge tala Ele selelo nazo betra ba dossier soko yo kingo original ngana teka makamteke on zamba lobaki asa lobakala ozana oyebi kote otambola bunga kate ngo explique nani ngo bomba yo pa nani biso tu bacha biso kocha ko na ya lembio ngo bambela ba tu misusu zonga kuna okokite nzeleze bele kufa aza clair Deo ya na bien na sekana tala na teka bino makambo bo seka meza original oui na zaka noir sur blanc brad na kotika la kobeta lisola pasi na batute bon le ba muto na bika sana copie na betere ndamba fungula nganzele kende soko tali famille simbite lukwa ba massa ko pona ka vite po kote mbonge bima ko yebite c'est ça to kanisela bato ko kabela biso bata cravate ba bengana biso to mona bata batiko elembana ba couper lokwa bata pa manzo ba pesa biso vie oui tozo kanga ya solo na za clair noir sur blanc ko yana calcul na vite to ke to koma bon ko réclamer kate muta mokata pona kambimbi te ko tonda ne pesa ba defa biloko ndenge saki na munoko wana de mitonde alors yo ngo tonda ne tala nazana ona alo batoka ngate soko zapi ya kero bando tonda su te ata ba pesa ne fubulo damo vide 30 minutes moni mtu na nguba fo senge susu bien ok mais muta comme na moi konzo au moins konzo ngana saki journalé na betaka 2 ans ki journalé na masaranga sati lelo to kebo 6000 oyebole 4 ole 3000 obombi 3000 lobi suboke papa 5000 landanga soko beti kutu wa choko piquer crise ero wana kotaka bato baolangwa te poko mona vino pass kotaka ndo kendaka makolo te sanga na susike bako benga biso lelo na lobi oya kanisa ka kota zoke na senga mona ka trajet mukuse oui susika na kena sombo mbongo soko bandi kotama na basusi ya ngai ndenge na kola ki na komi bando telema sikona basanze to ndira are muke olongwe mutoki obela vese na nzela oui ngai te tokei kote na kokufela na kufeli so na komi lobi nzambe te témoin mabena za goigoi bon tokei kaka yo moni nga na zaki so na keko pe simbi te nga tato nga na kanga yo pia kero sana binemi na bayana ba camarade kola na nzala yo za ennemi te ya nani nga to fingi nga soko lamba na koseka oh ma filo kanselenga mabe tunaka mama elali ngai te pe na wala babena wabenga mwana omoni mama ininga pamba wana misu na maya fu la fufu mama ininga pamba na salite botikali ka bana ya na ngabo ete mona kai mokaka bochela so so bachali nga muke senga pe bana ko sa pe ba bango yo ko singa nga ko si bana toza famille moko so ke ko bebebe ebeba mena to dala ngai te yo chelinga muke seke mwa ndamba kando tikai nango na kozongisa bana boya to la place moko bana nga tango bako ya iditi ai so za ba je tambo kana mola so moko be longwa sa ko betango ta so eki musika ali tango ba Holanda longwa ba bunda mama ko singa nga pe na sabi no mo zongisa na oya yo meta betang
soko beti bongo moni créateur bando tia bango good nana ko dunisa ngai tuni oya ye mono kauso kanga miss imoka kati aye oya ngai tui e bongo romariki oh tui to mabango ya frein balena yo ngai bana balinga nga mingi nzoka nde chez ça oya na kende boy po na tagi nzungu tikale bele so boleli ba ko bimisela bi nga mo personne na kena kolela wapi ngai te ozawa o challenger pour ma belle en tout cas ouais yoki ayoki challenger voilà mati à 2024 karaté po tombola mutu oyinamite obangide makele là-bas mutacha unzambe si porter ata gangelinga na okaka ete mutako tanga na terrain entraîneur kana nzambe ndeto ana contrat o finga te nana zanga yo matombola musapi surtout ba fautif na passer la zote tantôt biomanel ki kuta mondi ya mondimi oui alors lui élément brad tambola na positif so yo kinga ko pesa ka vie échec te pona no kufite oui nzamba ko memo tina prolongation pa pamboli ko banga batu batini ba 20 à 25 ate tika bango na chance yo batela ka na kufa te ko pianga raison na point bon ko lia poko le kaka tongo magoto umisaka na nzala mais là il saka bien challenger so ki kuro yo ganga bien yebisaka mwasi na ngaka ba visiteur ba le kateler pia keza et puis so komi pia ka bengana ka bande kwa mwasi ko benga bana stratégie yebisa madame ke mikolo komi pia yebisa bande kono bazonga po yo to za pia ko ndimanga ba leki mwasi ba tonda bo mengo libala te ato lesi bango soso 10 ans la kanza la 3 jours de fois mapa ko benga mama bango mama e apa ya pa pasi oui oui tango ya kende kwa matanga congé po so ke komi so ko baleta ko ya te batu bakwata bale bobo te bimisho zoba oui ayebi je o technicien de guerre bazonga na lobela yo oui i baleki nanga bakende so bakete libana ngeko ku ekokufa au cours sérieux on a lobela yo et puis mobali soko ti musala ya zana mbongo babimisaka ete mutu to kotuneka papa abimi ma papa na yango abimi ko soko bengi mbongo ke bima ndako na bino koti pan mais so mobali e pia katabe ko likena nani la musala na pongi bima sachet so ezonga challenger zana 3 temps faut zana vision n'importe le bani so bo comprendre nga vous voulez aucune alliance oh ngama les alliance il faut na mona cour nyonso complet oui pas jeune frère mo ke to tekela nga biloko wana 4 zala boy on la très bien on a le bipolele brad ko linga ba fête ya mwasi mingi te soko za pia ko kendo samwa oh invitation va pesa kana piège yo aux invitations dit mais comme j'ai dit il faut cotisation pour pesa na po quoi yo pa une invitation cotisation ya nini or yo mo na match ku collège ya yenga na lo bela yo faut dinisa mo 20 ngana kenda kate na kosa kana ka loketu passe ye ba ko kende fête ya famille moi tu so mal préparé batala ke la teli nzoto na ndenge oya dame tata bongisi elongi mabibi matoko la mokate fundaka mutoki na pia ke fundaka bon matoko na lo bana yo ko seka mutapia kata bongisi mona kamine lo kailongi ne bele kuna bagokiro frère wa baby apo bando bambela nzoto likamu na bela ki ndeo tuna madame na bela ki mama obela te nzala le na yebi je yo ngai te bome na bunga kana challenger na koya te ngana bi tous les pièges yo mona ateke ba bon frère français ba simisa ba makam na famille moi si ba baba meeting na contribuer te so ka bika français na famille ba bo faire moi so ko mona là-bas bango ya na bina bala ya bala frère mo ba sisa na campus ya lo ba français belé sans musala o mona lera cotisation ko pesa te ba sengi ba voyou era meeting ba lo ba likam na famille moi si ya wolelo ndia za na famille yango était après midi na coquette on verra après. Il faut du calme. On peut ça qui ni maman oyo. Yo peut ça na biso boyo kaye. Après ça qui ni boyo kaye. Parce que l'andiso bana ne bela français sans bongo. On ça na université wa. Ils ont pas mbolo. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Ouais, yoki ayo. Ayoki. Challenger. Te signe si pasteur.
Quand on a lobby le 22 boselanga. Le 22 décembre na Madeleine na Zogoya. Bon. Boso mba dia ba ticket kala te passe à John Roya. Tout la mboloko so bongo na zonga. Yo tikala te. Pona sani. So kama kapoto wana yo. Ngana kotika lo kama poto na 100 fois te. Na koma na mona eloko te saka mokili. Partout vieza. Bon. Moi mukio na moni akutu na poto na ko zango pété. Bon. Na koma ki poto na mona ki batu baza kuna to zalaka ti le tantôt na zana ngo bango pe baza nango te. Na bi ke poto zamboka moko so ko tomber na ordre ko so bomengo ebele. Wa yo kinga yoka. Très bien. Donc dans le 22 décembre déjà. Le 22 décembre bo selanga to za na Madeleine. Bo déjà ba ticket ba. Zamba pambola bo somba ka ticket na Zogoya. Voilà. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone est plus 243 84 75 18 112. Vraiment. Donc on a appelé Nzamba Pambola. Voilà. Évangéliste Josué Lokamba Batika yo. Ouais. Ou Mélan ngande ko base vraiment. Wana penda tout en place moko. Si mabilité ozaki na yemoko Josué pe lisusu ou Mélan na ba challenger toi. Basi mibali bana ils sont de place attaque. Na soso kutaka ko kamate ya pasali. Na soso yo kao. Aka ko kamate chaque fois yaka. Challenger. Abenga mibali nyosa besko atika yemoko. Ayoka to liming mibali besko boke. OK. Parce que rangonga nzambe ye. Ye mundi abaye avandi mi. Ayo kia salila. Mundi akwanzi mutu seke moko essuyer. En tout cas on a ça il a été papa le bébé.